internautes de Beaux-Arts TV, en tout cas Beaux-Arts toujours branché, connecté pour Nolanda. Votre humble présentatrice, Grâce Makola, autrement appelée la bouche et les trucs de la presse, Kinshasa, dans Tambola Tambola. Par rapport à Moussala Babi, malgré tout, actualité Zako, obligé Bisokara, Totambola, pour topé Sabino, information, ils ont vrai, ils ont sur le niveau à Kinshasa. Kinshasa toujours à Bandalungwa, donc avec Fenek Mokonzi Babi. Invité dans invité spécial parce que ton invité spécial c'est que y a bandana émission aussi saranga donc c'est trop spécial pour moi et puis alors bien par rapport avant d'abord c'est bino invité n'a pas trop spécial. Je commence d'abord par mes salutations à mon équipe que je reste bras d'or derrière la caméra. Il y a Claque Serpent Babi notre monteur ainsi qu'à Grâce Parker ma concert donc Kande Zalaka ma solo. Un grand merci Nayo, merci Mukanda, ainsi qu'à notre papa, donc Papi Kelly depuis quelque part. Donc Fenek Mokondi est là, mon invité, bonjour. Bonjour Grâce Makola, bonjour, on a très cher abonné tout battre l'Arabiso. On va comment il est claque. Donc un grand merci à ma autorité, à membre la Chine. Tu vas abandonner Karine Mokonzi, même si vous pouvez payer à Osaranate. Maman Nana Mokonzi, à Otalangasco, mère, on a habité là, et un bateau, ou soit et un western, il y a pas na lembi. Et comme il y a une caméra, bossa canarat. Maman Kabibi Mwamba, maman Nana Godelif, donc Bambote Nabino, maman Riat FMI depuis Suisse, Bambote Nayo, Namo Bayanga, Tubalinganga, Randi Mode depuis l'Afrique du Sud. Maman Murphy Kembo, Bambote Nayo, Bayanga et tout. Le chef Fenek Mokonzi, moi na Soukaba Karine Mokonzi, donc deux fois, tu sais. Fenek Mokonzi, tout le monde a ça qui boit, tu dois comprendre, les 24. Le 24 octobre, Bissonos tout ebaki uniforme et Alibala Karine Mokonzi et Somba Maki. Tout le monde Fenek Mokonzi na ça qui boit, a expliqué Bisso et sans Bilamba Libala na kati tonde. Ouais, donc, Oeza Bilamba. Et là, tout na tango bientôt là. Pour nga tongi saki Superman et la maba Superman. Pour na qui talikolo, le panga Arman na likolo. Na zindi parce que le 24 les zaki les jours oyo il fallait qu'il biso ba charge to sepelana Karine Mokonzi parce que papa na biso Félix Granois toujours na respect na yo. To sepelana musala tundengo osala kitoko quoi. Donc biso ba charge to za pa na yo mais moi non écoute-moi trop quoi. Yango mademoiselle Belle Grâce mituneza yo ba réponse ba koto. Si tu comprendre te makambo ye belé makambo vraiment belé to comprendre te libalango ezaka kate ya solo to et comme il reporté na pegi de ba catch na ba basket et puis ici uniforme fait to reporter yango vu ya pandémie ya coronavirus ozo boma ya kosakana te pandémie yango wapi biso na to yeba ki za le 24 makolo moni mundela changer programme parce qu'auparavant to yebaki mariage à Karine Mokonzi le 24. Avant tout comme le 24, Mundele ba osa patron en Europe donc à partir de 18h jusqu'à là ba mona moto nanzelate et chez nous les Bantous chez nous ba noir to fetara ba fête mingi bandara butu en plus to tsango mingi ba week-end. Donc na poto siko bat balinga batia mariage wana Karine famille Félix Granois ifageza na moi mais batali na moi en Europe batu musu bakenda bakayu na moi en Europe batu mususu bangoza makambo ba report et tout yango to reporter yango to repesa bino date kalate na oza na sola ba autorité bagenda so na Karine to repesa bino date ya libela soki eza peine 2021 to sala yango quoi. Non na moni Fenek Mokonzi yo komi komema biso na basansi mususu tozo yo ka mariage ya Karine Mokonzi ezali susu te vu que famille a Félix Tigre balobi que Félix aza na 23 ans Karine Mokonzi aza mukolo na ye sikoyo lo ba biso komi reporter e komi boye to comprendre makola est-ce que bi que toi na devi surtout biso batanet to comment na vie internet na âge et comment peka ndé moi na vie internet vie normale lelo yo âge internet et comment donc ceux qui balobi que Félix Grenoir aza mwana il y a 97 à 23 ans on est à âge internet
bato fo bayebaka to na des âges. Jila non na kati muke aza garçon ya millier, tonton ya millier ya ba internet to ndeni. Pourtant oko ti na monde internet naza si aza muta millier. Ti aza déjà muta millier. Donc koza déjà mobile ya Karine wa des star. Parce que bato banda kotala na nzela, bato bano kangano ba photo, bato bando s'initier ba orthographe. On comprend. Tu grandis à Zawana, aza déjà muta millier. Donc, Moutoutou, on a déjà ça comme émission. Moutoutou, on a posté même si photo dans les réseaux sociaux, on a déjà muta millier. L'élo l'internet, c'est vraiment des vies, vie réelle, na vie et internet. C'est vraiment HP internet, na âge est normal. Net le chef le 28 oyo mercredi, nazo baksa mbula moro liko mbula na ngai. Ça me soit âge internet, au contraire. Oh. Ce qui se passe Félix Tigre, azana 23 ans. Na âge internet. C'est qu'on appelle le chef, na rose na 16 ans, na âge internet. Parce que le 28 on a encore 16 ans na ndenge internet. Pour comme l'on a bongo. To ko na âge internet na âge normal. Si ko soto talinga le chef nek mo cause na âge normal, na ko koma déjà donc na kende donc ba bule mukio te na la mukolo ya kosakana te. Talaka na mukola Félix Tigre noir. On a ndenge internet kolobane si boye fenek mokonzi tangu famille boye libala na moment au date déjà poussani n'habite se retrouvant on ndenge parce qu'il y a pas longtemps Karine Mokonzi a posté Félix Tigre a osala ba live a la sa ba château bango nyonso tout bazai ke mona pourquoi pas longtemps là-bas peki sa bango ba arrêter en relation yango et au bas c'est la car à moment où comme que fait ces lelo on a vu que ba autorité ba la Chine banani bana membre ba défenseur ba tongisi bilamba na pour na osepela lelo et comme que au mariage ezate Karine Mokonzi za mokolo ya Félix muninga bali sepela kinoki eza na internet ya osakana te on comprendre tala kaka ena chroniqueuse moko lo ba que 2020 il faut ba santé biso Hier on a ba santé Gloria Olangi na Pression News donc Gloria ba santé na kati ya Grèce ya osakana te oyo yebonde ako sepela ndenge en plus ana ma passa Gloria a bota lo ngulu alongoli bazime belé na Kinshasa Gloria Olangi siko na minute oyo akesu na Grèce kuna siko ba kisu ba soma pona longa zeme kuna za raté yango bota en plus Karine Mokonzi ndenga za wana a toujours combattu kasi basintsaka pashi ba Gloria ba Grace Temo ba Malika est-ce que ba oseba Ken piana est-ce que ba osepela ke Karine bala liboso na bango tana Ken piana dans azana ti lelo bala te mais a nager d'avoir 50 ans on comprend mais Ken piana za père de la famille azana moi sina bana bala ya bala maman Ken bala maman et ça sauverait tout le monde peut mariage et non qui bovan na rotina ba manike otina banana ya salité et tout donc ko ba ya ko clasher c'est Karine et en plus donc qui Karine kutu akoba moi na bisoté parce que Karine a tekisa mabota ne pe dingwe abimane dingwe Karine et tout le déjà depuis Karine Mokonzi a présenté biso Félix Tigre Noir ça fait déjà to kokisi déjà 7 mois ça fait déjà 7 mois donc depuis tout ce temps là pourquoi pas Gloria balaki sara déjà que balaki sara te que o kutundenga zawana moya bala moi na biso ezate donc ya osarana te quoi. C'est qu'on a bateau nyonso to tangi na kati na bien ka bande bato a Bible baloba ba nde Bible loba na biso nde ba pasia bate ya biso o déjà komami ato bimisi o sinta kapashi ndoki Grace Temo ndoki o bimisi Maniki de John Malika o bango nyonso to bandoki mais o komami zara déjà komama o ibike ata bato nyonso balobi e sala manango kaka c'est que ya Karine Mokonzi ezaki o komama te donc ezaki no ya yete un petit conseil pour la Karine moni na baraté ça ba défaut ou bien ba qualité j'espère que c'est ba défaut Karine Mokonzi ali ko étaler makamule tout internet wana étant que confrère na opérer conseil alongwa ko étaler ba makambo belé pe tout le monde ba star sur internet tout le monde a ba photo jour à mariage tout le monde a vidéo mbamo na YouTube Karine alongola esprit wana ya ko poster ba makambo na lelo ba tumusu ba loba ke mibali ba koma ko ya pour exploiter notre Karine par contre ba ke jongo ko ndenga zana le roi yebana te un musicien l'aime ça rane mapa l'aime ça torane ma bende donc il faut aya pour Karine Mokonzi à fou là donc des fois Karine ngwana
atika koloba chaque fois asala biso nde ba surprise et ça la bien quoi na yango conseil na opesa pena mami yango wana et en plus balo bago Karine ndaza bonga botaka te Karine par grâce Karine avant akende Moscou nda mata poto bonga longo le 3e Fene kitika buzoba boy koyo yebende alongo Karine abota ko sakana te ato alongo ki 3e Moscou muto alongo de 2e la kisika bota batika ezande bazanga actualité te. Mais tant que bango baza bandoki déjà ba lancer défi pour na yebe mission ils a 2019 si je me trompe pas. Oh Gloria Olangi à Salaka donc na lancé défi na ba chroniquer signon surtout. Oh vraiment botaka si réellement aza moi si mama bota nde biso to bengaka. Abota mwana na biso nyo surtout tout monde. Tout est comme on appelle bébé nani bébé Rihanna mwana ya Gloria Olangi o awute kotika biso que son âme repose en paix basali ku chaîne na kombo na ye amemaki zemi biso nyonso to ne bembe ya vie dadi to mona Gloria Olangi atambola na zemi na Gloria pesa yake na 2020 il faut biso to bota en plus na sepela na Gloria Olangi po ma muto lo ba ko kisamara tala to comme na vers ya kota na 2020 et à 21 plutôt Gloria Olangi déjà a mizueli déjà zemi avant maloba qui est rattrapé on comprend Karine akobota raté sans que nanu babali été on comprend moi c'est pena se respecter bon la pour sa famille bali ambongo il faut pas parler là et tout donc c'est ça quoi et non que ya ko les gars koto na boti boye on comme quoi gel chaud Karine a gelité on comprend gel chaud ça isuni mutu na bino tana bien ça oh bino kabo yeli sute nani il faut appeler ça son combo na gel on a son et gel la botte arande mon mais ça moi c'est ma botte Karine pas moi ma botte mais bango ils ont mona na mo continent no mona tengo bazo lancer les ba défi ye para moi ça tembe donc ba défi anezo ya il faut prouver ba ne mombo est-ce que que même si ba défi aux oloba et tout donc ne ba bisa bango to ba bota gel shop botte na 2020 Gloria Olangi na 2e na 2020 ko Karine ba obala live to aussi ça court décembre été mariage oyo eza boye penta yo za ko assurer biso kaka soki famille ya tigre noir ne ba oloba ki oboye tala nga le chef na mukolo ya tigre ne ba ba ki okutu mwana biso mwa bala mwana eza te boye bana kala bazaki wapi bana kala bazaki en plus et le on se pena Karine aza rabité parce que moni mutu ba ba chanzara te ka nzambe Karine ana ba défaut na ye ma mone bela sala ka et tout donc Karine mais et non que aza mutu aza pena ba défaut na ye yango na osenga la Chine ba autorité bana mamba bo conseiller à Karine aza mutu ko yo changer to yebi bebela bato bazaka na bazalaka bato mabe na mokili ba chanza ba pese ba témoignage na ba église et pourquoi pas Karine aza mutu donc balanda toujours les passettes Karine aza le même Karine azali na kalaté le même Karine azali na ya ba polémique te Karine asala ki nda pardon na batutu parce que ayebi o yazali abinga même sina keni wana même si ba sinta kapage na pesa ba ngombote o kuta bulake asopenga menzo kande moko osopana donc na mito na mito so Karine azali na tonton play chinois omoni Karine mokonzi ana suna problème na mutute azana na problème na mutute lingi na été ko boy donc c'est ça quoi fenek mokonzi ebelo ko ekamwisanga eza que makambo e baby lelo fa to bina to bini te mais la chanson bilamba pe falolata olatite mais la chanson na kupenda promotion na ngwezo salama o Karine mokonzi embeli Félix grata naza contre nzembo wana na boyango na kupenda to boyango yango to bo poster yango netinga na linga nzembo wana après mariage salonga donc et non que ya robimi ça que lingi mbali men to liba musicien mais Karine ko na elo na sepela ranai ina ba musicien ba imba ba mère oyemba to mona jiba imbela mida we ranso imba si de jimampata fala imbela ba fana et tout donc et lelo yo Karine mokonzi donc a imbeli a innover c'est pour la première fois tout le monde a moi ça imbela mobali quel amour mais Karine a mis l'accent à lingi mobali trop donc c'est ça yango et me makela ba mususu et tout comme ba polémique et nyonso wana quoi donc c'est ça 3 jours passés na uti kota la live mokani ay Marie leur moi kasalaki ayambaki film moko boye azoloba ke ayebi Félix Tigre bien ayebi famille bien malgré que alobaki te kaza membre ya famille ya Tigre
alobi ke Karine Mokondi ndaza bongo ayebeke ndako wana ezaka etika na mwasi na ye wana donc mwasi wana azongaki yango esali ke makambo wana ekoma bongo ekoma mwa milai ezango nde bino bolobaka famille ya Tigre balobi te ke Karine Mokondi aza mokolo ya mobali te ngai nanga na tota vidéo ezapela na les news page ya Jomora mokolo ya osakana te donc amiko sabiso ki aza via Bogar OK muta beauté na vie toi Bogar na vie moko taleki ko felo mide ce qui zoro talibandi via na vilain donc au mona bana bota abota bana tabaki simbi jour moto vanda ka boye era yekeni to mara mwasi na benge zoro vient zoro mabia ya ota moi non moi na mutu et puis na ko tala ngote des fois asali nini ye muta kena ka poster te bon boke est-ce qu'on a pesi bino autorisation boke net yo ki na page na e au mona ndenga ba ke ko tunde za boye Karine bayambi cousin plutôt ya Tigre ngana yebi Tigre ba pesa kombo ya mama ya papa na biso boye Tigre ndenga na problème te Tigre za mona muke ngana za pena ndeko na propre kalobaki yango donc ba émission ezali ba oloba ba tonga Karine et tout ngai na opesa suite lelo lobi pe okoyamba ngai to basiko mariage eza to ezate parce que Maman Godelif, azaki nanda kwa Karine lelo, maman Nana, na maman Kabebi bako soana Karine. On zela siko yo rapport au baroye la biso. Confirmer les biso. On a pesa mo la Chine, na pesa na bana membre ba charge na ba défenseur. Comment on a sous lobby Marie leur mwaka ko sala live mo na Grace Mbizi. Ko yamba Grace Mbizi na live wana olo ba bilo mo boy. Nga Tigre na olinga ete ayambi kutu abengi kutu numéro mo boy. Na bengela bino Félix Tigre. Donc Tigre na olingo te menaza na ndekuranga mo boy na kopeso ponga na zadi ana mobali nanga na linga bana mikete na linga mikolo na ebite la défense les défenseurs plutôt la Chine so ki tang bozo yo kamalu makambo bongo pona la baronne na bino ezo sa bino ndeni pasi na motema pasi ya osarana te ana to linga Karine et quoi moni Karine azo ba problème dès le jour ba monara mokili ba problème ndo landa eti lelo nda ko bongo yango eloko eleki nzambe ya te Karine ala mona nzambe makambo to eleka bien o ba jo na nyo yo ba sebe émission nanu donc ba Marie la mwaka ala ksape mobali na e obi ka saba mission vendre mingi azana taille moko aza pena aisa donc Marie la faux chérie ya osarana te donc ba sanga na ba grâce langubu grâce la mutakala ya Paris donc c'est ça quoi to pesa en actualité et grâce one autre bat donc baloba basala ba analyse pona mamba Karine et coach la mamba vie nabi muto abota mana ba problème de le premier jour abota maka eza malédiction tonde balobaka babamba libanga kana mbumo etela to mwana ya libebi to e bango non émission babamba libanga na mwana na mbumo otela Yesu pe Jésus-Christ le jour à mon anga lumière ba problème comme il a o bakata bana to mibali mitu o kutu Hérode azobanga ya mutu mwazo ba bengele roi des rois a un jour mokonzi yango opende mona Karine depuis abotamaka ba problème ndo landeka parce que azana eloko nzambe azana eloko mona kati na ba tusko ba linga bazwa yango nde mais ba kokate tant que moi nzambe donc ndeka Yesu banda botamaka ba problème ba kata bana to mitunde pe Karine donc biso to ba trotter rendez-vous dans 7 heures to pesa bino dans ça live et puis lobby sunde to confirmer so qui peut sengi ba gauche droite betama bino na banani biso pe to ça gauche na droite betama donc c'est ça quoi na bato tout ba contre mariage one. Merci beaucoup Feneki Mokondi, nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission. Lobby déjà biso toza na poto oser la suite. Le roi ba maman ya poto nyoso ba sangani moi conseil pour na Karine Mokondi et ça a peu bien babi. Muto ayo kaka conseil te remarque te reproche te aza mutu te akoya toujours na mabe mais muto ayo kaka et pour ça kaya que ne toujours dans les bons donc kende toujours liboso Feneki Mokondi ko pesa pe numéro na yo na bachar internet na biso lobi ba obenga yo po bazwa suite plus 243 963 95 21 plus 243 plus 243 963 95 21 numéro na téléphone ba mote na mama ya te FMI Fonds monétaire international za kata Kinshasa
maman Nicolas Tampo, maman Murphy Kembo, maman Kabibi Mwamba, maman Anna Mokonzi, le vieux Adida Kesemote, maman, il y a maman Clara, donc Bambo Tenabino, le chef Fennec Mokonzi, donc c'est ça. Merci beaucoup, c'était bien Fennec Mokonzi, donc Babi Moto ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi, ba courage, puis conseil ka pour na biso nyon surtout à la prochaine makamususu ba expose ngote ba italango na TV bongote et tindara bangu na ta mutazaki na besoin te bato aketo bato kande yo mokolo baka balo mabe voilà à la prochaine so moni likamo ya bongo zela bato baza surpris que koloba trop avant que Koyemba victoire trop avant la guerre tala mebitumbo et comme libino bana membre de la Chine batunyo surtout basé un peu effrayé par rapport à ça. Un grand merci na bino bato bolinga kolanda biso partout dans le monde. Ngai grâce ma call autrement appelé la bouche et les trucs de la presse congolaise na linga bino trop en tout cas Beaux-Arts TV. L'actualité nous oblige à tambola pour nous la bino kaka Beaux-Arts toujours informé. Merci Nayo Papi Kelly donc depuis quelque part papa bana ebele ainsi que à équipe technique mobimba ba suggestion ba commentaire na bino yango tolinga po ça toujours tokende liboso. Quant à moi je vous aime énormément donc alinga so ba dédicace moi mingi comme on est sunani Ekiminga. Merci beaucoup Nayo Vironza Mbishika qui sont vraiment appelé l'artiste à plusieurs styles. Aram Lubuela babi nouveau talentueux donc babi moi mobalo azo yemba to pesa chance merci single nae eza nominé na kombo ya boyanga kalate ba obwaka to pesa ngo chance penda to yambango to kobina binaka ndenge zalaka et puis ba bon séjour nayo na Congo central na cadre ya boulot Jérémy Mbala Plamedi Makola Ketia Makola Kelina Bofalou, ma nièce chérie, Babi. Bon rentrée scolaire à toi, ma fille. À Winner Kala, la Mukendi. Mon neveu chéri, donc bon week-end à Binonion surtout. Tous en a grâce par cœur, ainsi qu'il y a Clark. Surtout quand on se retrouve à la prochaine. Bisous, bye.